Coucou, banda Sala Rouge, banda Karim Cuisine congolaise, banda TikTok nanga, lelo na ebino vite fait. Non, c'est la cam mbisa okauka. Pour na mutu moko, donc réponds ya rapide. Pour na mutu on a besoin mbis na psa, parce que mbis na psa ya mongusu. Ensuite, on a tomate na psa mbuma. Jana solo na biso, et puis tu as dongo dongo. Ah, tu as des épices, tu as pimadou, tu as muscade, tu as curry, tu as kukima, et puis tu as poivre blanc na bisto, na mungo na biso, ah, tu as matungu na biso na ail. Donc, ce que tu as banda, recette na biso, il y a vite fait. Bobo santé ko s'abonner, bobo santé ko aimer, bobo santé ko partager vidéo na biso. Bannepso Sala Rouge, Karim Cuisine congolaise. Donc, tous les cascos na moto, ma femme s'est chauffé. Et puis, tu as tomate na tambouma. Tant que tomate est biletée, donc, il y a la canne, moi, sauce blanche, morobo. Maintenant, c'est là. Bobo santé ko aimer, bobo santé ko partager vidéo na biso ba mama. Na papa na surtout ya makuta. Ba ninga Sala Rouge, ba ninga Karim Cuisine congolaise na biso. Bobo santé bo partager vidéo na biso. Bobo santé ko le kapuna ya kati ko ba ninga botala kuna ngonga ko ebola mbisi ya kauka. Ya kitalinga bo vite fait au sali. Donc elle on a ndembe belité. Vous avez mis na biso. Non, tu as mis na biso to cheba épices na biso na kati. Kango e toka. Enquanto eu estou lá, eu não estou na bicho na kati, eu estou dongo na bicho na aubergine na bicho na kati. Também uma muquê.
mani bis na biso ndenge ezotoka soko totie mai moke nanu mpo esangana bien dongo na aubergine wana ekota mpe sola baépice bien. Nsima nango tokolakisa mai me bobosana te kosabone, koyeme, kopartage ya mama, bobosana te. Chaque année tabina soki ozolamba kotaka moto moke mpo biloko na yo baépice na yo ekota bien na kati ya biloko oyo ezolamba. Soki otie moto makasi biloko ekobela mbangbangu bato bakoyoka yango gute. Nde yango boninga natiaka ozwaka biloko nange ezwaka temps ebele etoka parceke natiaka moto moke ezobela male meme de sauce wana ezosalaki tomati mungu otiaki baépice otiaki ezokota kitoko na kati ya mbisi na biso ya kokauka. Tozotia mai bomoni mbisi biso tokali yango bien, tomate nango ebeli kitoko. Soki tozotia mpona badongo mpe ebela bien yango tobakisi mai mpona supu na biso ekolekisa biso mwana fufu na biso na kwanga na biso bien. Sikoyo tozipi nzungu na biso tokozonga awa na 2 minutes. Biloko na biso sikoyo namoni ekomi na suka, tozofungola nzungu na biso. Biloko na biso ebeli kitoko po tozokanga moto na biso awa totiaki mai na fufu na biso mpe ezotoka oyo tokolia na biloko na biso. Bobosana te koyeme, bobosana te kopartage, bosana te kopublie video na biso oyo bamonaki te bamona ndenge tolambaki mokolo ya lelo. Napesi bino bambote ebele, napesi bino babizu ebele. Tokomi kaka na prochaine video. Boni mbisi na biso yango ebeli, mbisi na biso ya mungusu totiaki so na biso totiaki mpe na dongo na kati. Donc soki tokoleka na mesa tozela fufu na biso kuna ndenge ezotoka bien bongo toleka na mesa.